Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Ngawabino, Pasteur Didier Mongozi, Nakatia, 3 fois www.bomokoyamboka.com. Bien-aimés dans le Seigneur, Nalingi Boza la branché parce que Lelo, Ezali événement, Ezali eloko moko yoko ki ko ratete parce que tolingi to lobela to invité na biso principal na kati na poko ya lelo na lingi bo découvrir ye ezali surprise pour na bino yango nazoloba ke landa yango na kati ya bokebi fungola pena matoi na yo parce que okozala beni ngai pe ngina kozala beni yango tolingi ko benga invité na biso na kati ya poko ya lelo frère Nabiso oya bengami na kombo ya Norbert Mpeti na yebike na Bruxelles boyebi partout dans le monde boyebi frère Nabiso Norbert Mpeti bonsoir. Bonsoir papa Didier Mbongozi. En tout cas, esengo mingi ya koyamona kati na émission na biso na kati ya bomoko ya mboka ezali pena fierté pour na biso parce que il faut to lobela yango bien koyamba ba grand artiste o bato sala fier na kati ya royaume na Nzambe ezali lipamboli munene. Bien-aimé biso toye kosalo surprise na ebike oyeba kite tokoki koya biso ete bomoko ya mboka mais nzamba permettre toya kokuto na kati na salle tomoni instrument tomoni bakiti il faut eloko nini oyo ezali na sima ya likambo oyo bien-aimé Vraiment oza vraiment surprise munene o bosali ngai na moni bomoko ya mboka www.bomokoyamboka.com. Et ça a plaisir, vraiment plaisir. Oh, surprise, tout ça, na biso ko bon instrument parce que lobby eza mokolo ya monene Nzambe na lola apesi biso eza mokolo tozoko sangana biso no so bana na Nzambe pona ko lever combat Jésus. Rien que combat Jésus ndinga na lobaka tango nyonso eza mokolo na lobby le 17 mai. Donc yango tozo préparer yango et mbala moko naza surprise na moni bomoko ya mboka.com et bimelinga mbala moko na kati ya Sanchek. Bongisa milulu komwe ko zaila lobby et ça linga surprise on a commis sinkolo et ko yana biso ane boko kutanga eza pona milulu otozo préparer pona lobby. Merci bien-aimé. Donc bolandi ke bomoko ya mboka toye ko sipande bien-aimé na biso azalaki na plein otobengi balance. Mais biso lokola tozali partout na monde tolingi kopesa bino biloko ya malamu na kati ya bomoko na mboka bien-aimé biloko ya malamu ezalaka kaka yango yo mutu ozolanda ngai zala patient ya koyoka biso tozoko shite malembe mais na kati na concert na toye ko découvrir que ozala uti ozala na studio yebisa biso nanu quand est-ce album ya mibale mwana mibale akoya. Vraiment merci bomokoyamboka.com Pasteur Didier Mbongozi vraiment merci album maison makalate vraiment date na ko préciser vraiment date ité sikoyo mais kalate vraiment bomokoyamboka tema za chaîne oyo ya minga na motema ko fungama biso to landaka bato papa to ko pesa bino date ni oyo disque oyo donc kalate ba bien aimé bazolanda biso ça fait vraiment un bon temps moulayi eleki to prépare toujours tana biso ya koyoka ya koma ya kosala nzembo oyo to sabino biloko moi bien o yoka pe motema e consoler mitema na biso ma bientôt disque na biso Nzambe ya bilaka ezoya wana bino bonsepeli botela mi bolobi bokoki botamboli bosepeli na siècle présent na misala nango nyonso botomboli biloko bobosani mokeli Nzambe tata azali bomboni molili boboyi mwinda Bozara bino perda ye, boponi molili boboyi mwina. Bozara bino perda, Nzambe tata yende mo futio. L'ouvrier mérite son salaire. Yahweh